Nous sommes ici, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer. Le grand poète est avec nous, China Wachina, présent parmi nous, Monzali, un grand comédien, Mango est présent, beaucoup nombreux nous sommes ici. Regardez le poème, Chipika Kite, 7 pièces. Nombreux nous sommes, côté de la maison. Écoutez l'image, c'est parti. Vous avez vu le message d'Annie? Bonsoir, écoutez l'image. Leader, là-bas, mon côté. Je voulais la femme Monzali. Il y a un épisode de la Matisou. Il y a un il y a un baba qui l'a eu. Pas un cœur dans le coup. Petit canard. Mon niveau de. Qu'est-ce qu'il y a dans mon niveau de? Salut ma belle. Maître John, merci. Maître John, merci. Et une image, surtout merci parce qu'on a eu. J'ai le retour, continuez pour lui. C'est pas comme ça. Junior Senna, vous m'en avez pas battu. Amen. On a vu ça, Mozawa, il y a Vieux Monzali. Pour partager participer mawa on a biso ya na biso Vieux Monzali akufaki atiki biso yango na mpona bolingo ya Vieux Monzali azalaki na batutu na Paris toye tolakisa bolingo mpa na aye topartage pasi wana douleur wana mpona kolakisa bolingo epai ya Maître John leki na ye famille mobimba baki kosila bampia donc que son âme repose en paix epai akei Maître Vieux Monzali ozalaki tout mpona biso Vieux Monzali château rouge partout yaya nzambe ayamba yo mpe makime mpo okei merci. Bonsoir, bonsoir Bandeko. Lelo tozali tosanganya wa pour rendre hommage na artiste na biso comédien na kombo ya Monzali. Aza mutu munene na mboka basala ebele mboka yango toye ko rendre hommage awa toza na canal ya Edino Image bilengi ya image so yoki so se connecter na Edino Image omoni bilengi ya image. Merci. Bonsoir, bonsoir. C'est Aimé, la femme d'État. Ma cadre, car il y a protection Covid. En deux ans, maintenant, on vient Monzali, là, c'est pour nous, là. Et les Longona viennent à Bisso. Donc, oh, ça, c'est ma famille. Donc, ça, c'est ma famille. Nana Badena, ça, c'est ma famille. Donc, la vie Monzali. Et là, vous allez veiller à prier à Nini, à hommage Nae, le 31 vendredi prochain. Mais c'est que vous allez dans l'église à Patin, autre que dans la Patin, ceux qui sont dans le cimetière Kokunda. Tout ça, la messe à Patin, vous allez à 13h. Pourquoi on a à 15h au Kenya, l'aéroport de Kinshasa, comme à l'été août. Donc, on va aller loter. Je vous invite que vendredi, pour rendre dernier hommage, à 13h, à Patin. Au Bervelier 4 chemins, c'est ça? Il y a 4 chemins plutôt. Donc, tu as adresse. Donc, merci. En tout cas, là-bas, on est sur en tout cas, on va avoir l'occasion de regarder l'hôtel vendredi. Bon, donc, vous allez béler la messe, c'est ça le plaisir. Merci beaucoup, Amen. Naïe a rendre hommage à l'équipe Nangaï, collègue Nangaï. Artiste monene comédien ya mboka ya Busele Monzali leki na ngai tokoli na esika moko na Saint-Paul commune Barumbu là où j'ai commencé mon école primaire. Donc naïe pour rendre hommage au niveau naïe Pepe Marompé ya mon petit monsieur citoyen la sanga en famille ya artiste la biologique présence na les
remercions le Seigneur qui nous a fait grâce en ce jour pour qu'on se retrouve dans cette veillée à l'honneur de notre très cher frère Monzali, que nous connaissons tous, qui fut vraiment un grand personnage dans notre pays, qui a inspiré beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, il a été promis dans la gloire. C'est pourquoi nous sommes tous là, vraiment en famille, pour célébrer sa mémoire, se souvenir de ce qu'il fit, de ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment la raison de notre présence en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. nakomisi nzambe parce que toye awa matanga tokutani vraiment na matanga ve Monzali donc toza na mawa mingi mpona mbuta ndenge akei bon eza nzela mutu nyonso biso mpe lobilobi mpe tokolandaka mbuta ta tosangani bana lingwala bato ebelebele bana réunion botalaka bauniforme tolati bana pelz o réunion anto baluti nga chocolat donc tala botalaka famille tokutani donc tokutani na mawa mais pesi mpe kaka esengo nde tokutani nzambe abatela mbuta ke na kimia yamba molimo na ye donc tozala mingi akoloba te. Bon, tokutana susu vendredi prochain pour na messe après corps à vie au Kinshasa ba kundango kuna donc tona minga koloba te merci beaucoup choko ça dit pas si mingi pour na liwa ya yaya wana zali yaya akolisi biso penza l'esprit a bien mais tika kola batelaka molimo na ye mabeli mingi mais c'est normal. Mais le roi Peminae, donc biso baleki to tikali tozali kaka nzamba pesa biso makasi po to batela bano atiki na bakoko po to sunga na bango. En tout cas bana nyonso ba kine boya mbaka liwa ya vezo ya makimia nyonso nzamba zwa lokumu apema na ye. Bon, bonsoir à tous. Toza na makamu ya vieux na biso Monzali. Dans Bible lobby, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Eza pasi mais eza volonté nzambe. Ye mom tapé ça rappelle mom tazwaka, toza eloko olobate. Donc Bible na circonstance nous autres ça grâce epai na ye. Donc ya mwana ndenge grand sœur auti koloba chocolat et puis l'ex auti mboka Suisse pour la vie na ye Monzali. Donc eloko mosu olobeza te ne tobandi mpe na kimia nde mpe tosukisa na kimia ti semaine prochaine maître jeune na ye po azwa corps comme ça kende balela avec honneur parce que basalaki mpe makambo ya minene na mboka na biso donc nzambe azwaka lokumu. Merci beaucoup. En tout cas, ezali mawa mingi pour Monzali. Que son âme repose en paix. Nous avons souvenir moko minene na skate pour azali ko passer, biso tozo passer na lokuku sampo bango baza ko passer yena lutu na bango ngai na lutabembo na stokas yena mangobo na lokuli. Donc, tous les grand frère Nangai, c'est ce que Melenga. Biso Tozali, Bana Yamai. A Kofi Azali Leki na Biso. Lindo Baye Bagate, avec un alosiki à Maneno, oui, d'accord. Les alliés comme la Besna, comme Nangai Mobanda Mange.
aza korepresente famille nde ezali awa. Mozali azali leki, John azali leki. Merci, que son âme repose en paix. Vraiment merci à toi Edino. Ah yo boya kikoto là. Oye to le longo vient na biso Monzali. Bon, ala vient na biso donc ya lingala quoi. Ya peso mawatro. Vieux to yo die ningi to bandara pena na lingala. Na masa maître John Moïse. Donc tant on a ndako na bango vraiment vient na pesa nga mawatro souci à trop. Ah na lili. On a premier théâtre na bango basala même na ya ba invité oya ngando ça veut dire que budia naka donc il dit ngando dia donc ça veut dire budia naka to bien to bunda ba bitumba na yebi Monzali na tanga obeta match Monzali azaki grand judoka grand footballeur azobeta numéro 2. Et puis il y a des galaxies qui sont ya basete mon bagaya ya basete wana bon azaro betela madolisano yaki madolisano bilima arrive na lingwala na l'air wana soko mona mais c'est bitumba ya danger donc ce qui moka gagner donc bitumba ya danger vraiment merci à toi à na leli mon arabe comprendre déjà la droite la ligne la bana capet to simba bendel donc à suivre là naïwana pour chemin. On a
Edino Image. L'artiste ne mène jamais. On va toujours garder les bons à être à salade. Sukola